Bonjour bandeko nyonso bozomona biso toza awawa na groupe ya bato apesa tango tozo préparation ya voyage ya mama Mabea. Ya Mabea azolinga kende Kini kokende ne Kini eza mpona préparation ya bamusicien apesa tango yango moni Mabea ye moko azolinga kende kuna mpo asala mambo ba préparation ya ba passeport ya bamusicien toza na babona manta bango mpe babimisa ba passeport. Mais Mabea ye moko azokende mpo mama Charlotte Pigeon atindaki ye délégation akende mpona bamusicien ya pesa tango. Ben Mabea nde azokende na programme ya mama Charlotte Pigeon ayeba ndenge akosola na badanseuse mpe asola na papa oyo esika suku mingi bamusicien barepetaka epai ya papa Sui na mama Marie Mbadi. Donc yango wana vraiment ozomona déjà présent dans la collaboration avec les quatre mais charge na papa Suisse ma président absolument Ibrahim Kaki pour déjà pesa tango partout na mboka nyonso pesa tango kasi zela na okanga si ba photo na lakisa ki ba mélange wana na okanga ba photo na tina